voilà maintenant, comme déjà na souka de Toseno Tobi, Tozo continue pour l'obsèque à papa na biso le Tumba Simaro, Oyo Korea qui depuis vendredi Korebima qui toza un hôpital du cinquantenaire, Tola qui sa bino ba image, maintenant là, Toza déjà vers Mzela pour le cimetière ya nécropole, bino moko bomoni, ndenge cérémonie salami, messe et puis bomoni population, ndenge zali toujours pour rouler la papa le Tumba Simaro, maintenant Toza déjà na route pour tokende aéroport, Tozo kende Nzela ya nécropole na cimetière et pas iwapi tokotika nzoto ya papa na biso le Tumba Simaro le prophète le poète de la musique congolaise maintenant bota la population ndenge telemi donc toza déjà na poursuite ya cortège na biso tozo zela corbillard en fait que to kende to accompagner nzoto ya le poète le Tumba Simaro jusqu'à ce que to comme la cimetière ya nécropole. Voilà maintenant bomoni cortège ndengezo salama awa ezala ba motard obazo sa démonstration pour na kokende kotika nzoto ya papa na biso Lutumba Simaro wana tozo kende pour na cimetière ya nécropole voilà ba démonstration ya ba wewa ya ba moto ndenge démonstration zo salama voilà tozo continuer toujours tozo kende na cortège na biso ya la police et puis corbillard ezali boso tozo kende kotika papa na biso Lutumba Simaro na nécropole pas iwapi bakotika papa la biso Lutumba Simaro donc aujourd'hui c'est l'enterrement depuis Korebima qui le vendredi Toebisa qui déjà Rolanda en exclusivité sur votre chaîne Boss TV Live tous ça pour accompagner cortège na biso et voilà dans la population bazolela papa Lutumba Simaro ndo Manuel no oyo atiki biso lelo ezali dernier jour na ye tozo kende kotika la cimetière ya nécropole. Décoré bien pour le rouler la papa Lutumba Simaro Antimi Kotia a commis merci pour toi donc ma belle donc soyez toujours branchés sur votre chaîne Boss TV Live. Réussissez à notre vie en exclusivité sur Boss TV Live pour nous accompagner. Voilà, maintenant nous sommes vers échangeurs de l'immété. Moment Nipinomoko, population de Gazo de la Papa Labiso, Lutumba Simaro Manuel, nous avons se diriger vers toujours aéroport, nous avons comme vers des bonhommes, nous avons continué toujours dans le cortège Nabiso. Donc il y a plein de monde, parce que là, Lutumba Simaro, Manuel, le poète. Maintenant nous sommes vers quartier 1, nous avons se diriger toujours vers aéroport de Toebisaki Bino, dans quartier 1. Moment population de Télémis sur boulevard, on a collé le poète Papa Labiso Lutumba Simaro Manuel, donc nous continuer toujours pour nous kokende aéroport dans le côté papa na cimetière ya nécropole voilà maintenant nous continuer toujours pour ndenge Papa Lutumba Simaro azakole lama donc to éviter tiki biso parce que babi ba proverbe ba poète Lutumba Simaro akei tiki biso donc zalokola moko ya batu ya mayele ya bwanya ya mboka Congo akufi parce que atika kikita na ye pa ya président la biso Joseph Kabila pour la rotika musique la biso ya Congo et kende malama. Alors tout continue toujours population ndenge bazole la papa bino mo bomoni à suivre. Voilà maintenant nous sommes vers Pascal. Nous continuons toujours pour notre candidat ya papa Labiso Lutumba Simaro vers nécropole pas iwapi bazotikaye les lots donc nous continuer bozomona bat bazali belé awa batelemi pour na kozela nzoto ya papa Lutumba Simaro bozomona population na biso ya mboka Congo lolenge nini batelemi pour na kolela papa Labiso Lutumba Simaro donc nous continuons vers le cimetière de nécropole. Nous sommes toujours en route, il y a plein des embouteillages
village il y a plein de populations on va s'appeler côté Malanzela pour na kolela papa na biso Lutumba Simarondo Manueno. Donc nous continuons toujours avec vous. Soyez toujours connectés, abonnez-vous sur votre chaîne Boss TV Live. La continuité des programmes sur cette chaîne toza toujours na bino ndeto ebisaka bino tozo sala musala o bino bozo senga biso mokili mobimba. Deuxième fois, papa Zaki a bana nyoso ya moi ya poko ya tongo. Voilà, tout ça déjà il y a nécropole et pas y a kotika papa na biso Lutumba Simaro. Alors à ma grande surprise, tout le monde jeune hein, asa jeune a décoré papa Lutumba Simaro et puis a commis ma belle yaya bonjour. Bonjour maman journaliste. Oui, je ne sais pas ce qui ko ebisa biso pourquoi on pensait qu'il y a la décoration. Papa oya makanga makasi na banzembo na ya kala ngata na quartier ba ebi ngai na yo kaka ba saint succès. Ya Monique na ba pena mukolo papa o dae etake na zalaka animateur na makambo na biso mususu mais oza makambo ade mo to e bana ezate fo ba e bangani na position o ya Monique na sali boy pona la sake ando makenga makasi na mutema. D'accord, merci. Ouais. OK. Allô, Zab. Toto kokuta yo na cimetière awa to moni accompagné papa Lutumba Simaro jusqu'à sa dernière demeure. Donc to habité tango yo kaki nouvelle o ekomaki na matoi na yo bien que to be komaki lokola kake o yo kaki onde. Oui, pas si mingi on connaît on comprendre. Mais lokola na ibaki déjà ki azaki na mikolo mingi te ya onde kalma ngama muke. Na ibaki déjà kazaki na sika mo ya pasi pe na ibaki ka ozonga sonda kote. Le fait ya koyeba ngo liboso yango moni na digérer pe na gérer situation au moins bien mais peksa bisoto le lakate na ye précisément awa na cimetière parce que mingi bayaka matanga mais bayaka cimetière te wa yaka cimetière parce que ça l'intention ya koya les sous un jour kotala ye na ye na mona place to kochaye. Ok, je ne sais pas, parmi les proverbes, parce que tu as dit que yo posali ex grave, osa parmi bateau pe bapé sakamwa masesemuke, je ne sais pas, ori ko pesa message nini na bande konyo so bazolanda biso na Europe partout pour na ko fortifier en bande konyo parce que papa y moko aloba ki tolela na kata banzembo. Oui. Aloba ki tolela na banzembo parce que
eloko nini ya bien tokoya kosala mpona artiste oyo akufi soki ezali te kosalaka mosala na ye asalaki nzembo mibale misato te asalaki yango ebele plus de 200 chansons. Voilà, il fallait kaka tolela ye na banzembo na ye. Oui, donc namoni mpe corps na ye corps à papa ezokota, voilà tosala ta après quelque chose. Merci, voilà. Tous a déjà vers le cimetière ya nécropole, on a déjà corps ya papa Nabiso, Lutumba Simaron, do Manuel Zokota, parce que du super là, bazo kitango pour nous la messe, au cimetière ya nécropole, ndenge salamaka, et puis bakokende kokotisa ye na kati ya libulu toza ko accompagner koro ya papa na biso Lutumba Simaro. Voilà ndenge musalango sa makala kati ya cimetière ya nécropole bozo mona bino moko ndenge nini baye kokunda papa na biso parce que lelo tolobe ezali mokolo na ye ya suka o toza ko rendre ye ba dernier hommage na population congolaise wana tozo mona Félix wazekwa azako accompagner koro ya papa na biso Simaro ndo Manuel ndo toza ko accompagner yango parce que babi que to s'incliner et pas ya mon way to ko accompagner jusqu'à sa dernière demeure wana bozo mona batu bazakolela ndo toza ko accompagner koro ya papa na biso Lutumba Simaro oyo atiki biso. Donc comprenez aussi mon émotion parce que tu habité so to ki ko commenter comment parce que boyebi ndenge ni tozala ki pembeni ya papa na biso Lutumba Simaro. Et voilà wana to moni présence. Il y a des Zimbabwe à Yépé, lokola kotika kor ya papa na biso Lutumba Simaro na kati ya morgue nécropole. Voilà wana corbia eza ko se diriger côté basalaka messe ya suka na nécropole bomoni wana tomoni déjà des Zimbabwe azali tomoni ya makoso azali pourquoi pas Willy Tafa bango pe bazali lisusu awa na kati ya cimetière ya nécropole. Nous sommes ensemble avec vous bolanda toujours programme la Katia chaîne Nabino Boss TV live. Du gouverneur André Kimbuka, et il s'était exclamé en disant: ah, est-ce que nous aussi nous aurons la possibilité d'être inhumés dans ce cimetière avec honneur, sans savoir que j'étais juste derrière et j'ai tout suivi.